mamacita, Oji mamacita. Tu demandes qui de moi, de nous, pour toi j'tire des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, Oji mamacita. Tu demandes qui de moi, de nous, pour toi j'tire des cimasa. Oji mamacita. L'agence congolaise de prestations et services SRL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. L'agence congolaise de prestations et services SRL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +200. Oji mamacita, Oji mamacita. Tu demandes qui de moi, de nous, pour toi j'tire des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, Oji mamacita. Tu demandes qui de moi, de nous, pour toi j'tire des cimasa. Oji mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand j'pense à toi j'suis pas allé, j'suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs, dans la rue j'deviens rail. Quand j'suis dans le Mbote libota na ngai mbote na biso sengo mingi ya kopresente biso ndako oyo ya kitoko oyo eza na ba appartement ebele oyo euti kotonga makala mingi te, mais l'homme propose de dispose tozoteka yango. Bon tobima na libanda totala ebongo tozonga na kati. Donc awa toza na balabala, donc oyo eza terrain babetaka bale te, eza avenue oyo, donc eza loko avenue principale place lupango na biso ezaleli. Donc bomona avenue eza ba 15 mètres, donc onyos oyo tomona oyo eza avenue oyo eza continuité avenue tozonga place lupango ezali. Voilà, donc lupango yango lupango na biso yango oyo na ndenga balabala awa aza 11 mètres et demi, na ndenge ya profondeur kokota kuna aza 26 mètres et demi. Donc voilà, na gauche boende soke tout droit Prince eza liboso wana, donc macadam eza wana olongwe macadam oye tout droit because à la base 80 ou 100 mètres na macadam. Donc wana to lingis koto matalikolo to étudier dans le quartier vraiment. Donc à to matalikolo to étudier quartier pour to lobara toujours que quartier ndé epé sarabiso idée ya ndenge environnement ezaleli. Donc automatique likolo to la sa quartier ndenge ezali pour éviter ba question de to lobara lié na érosion, ba question lié na mamebele belé. Donc to moni biso nyonso lupango yango oyo eza na tol ya rouge yango oyo forme na ngo nyonso ndenge ezali. Bon to kitasko na seto kota na ndenga lupango to étudier. Voilà, donc awa tozo kota siko na lupango. Donc to la kisaki libanda to lobi super dimension ndenga zali 11 mètres et demi sur 26 mètres et demi. Awa to koti na lupango. Donc appartement ya liboso yango anase. Herbe monaki tozo kota. Bomoni mai na se wana, donc awa to ana mai. Et donc il y a ndenga débordement parce que to ana forage. Immeuble yango bozomona immeuble place bache ba peinture moi bambi donc eza ba outi kolongola ba échafaudage mabaya nyonso blo nyonso ezali na se to ana 3 appartements likolo to ana 3 appartements. Bomoni ba appartement ya se yango o déjà esila ki batu bazali bomoni ba rideau moi to kota na kati ezate. Donc o eza appartement ya 2 chambres, salon cuisine, salle de bain yango na se ba futara $200. Oyo eza liboso na biso awa une chambre, salon cuisine, salle de bain ba futara $150. Et puis oyo to lakisaki liboso to kotaki na droite wana eza 2 chambres, salon cuisine, salle de bain ba futara pekaka $200. Donc elingi kolobaki nde tolobaki 3 appartements déjà ici là, 3 appartements na essilité
où ils ont les colonies non ici. Donc, ils ont déjà à 60% fini. Où ils ont escalier, où ils ont une les colo, tromata les colo pour te découvrir. Où ils ont ici à 60%. Donc, on a tomati, na escalier, tokomi, na ba appartement où esika ezali. Donc, oyo eza appartement oyo entrée na ye aza na ndenge ya sima. Donc, so mati escalier qui na sima ye azali. Donc, awa toza liboso ya appartement oyo il y a une chambre salon à 4x4, il y a likolo yango. Installation courant maramnyo so déjà salamaki, au moins ba plafond déjà bacha. Donc, awa air tozolo ba ke eza à 60% fini. Donc, juste ba carreau ne escalibacha ou eza installation toilette nyonso déjà ba installa na ba appartement nyonso eza déjà boyé pe misala les salema toujours ou eza installation cuisine bomoni plomberie maramu nyonso déjà esalami. Dans la minute oyo 3 appartements ya C les opé sabiso $550 $200 plus $150 les opé sabiso $550 wana to bimi appartement où il y a droite pour moni wana moni ba fenêtre wana ba osa misala donc misala et salama puis à to l'accès ndenga likolo parking esikeza ba appartement ya seto lobaki ba déjà ba koti ba appartement ya likolo ya ngodo ba appartement oyo ya likolo soki ba appartement nyonso to silisi yango à 100% lupango o e bando koti la biso $1,100 par mois na lobi bien soki to silisi ba appartement nyonso o etikali oyo et gobimise la biso le cola $1,100 le mois. Donc tu as 6 appartements, 4 appartements, il y a 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, 2 appartements, il y a une chambre. Donc wana tozo matal sur likolo, tozo payer le pan on a ndenga likolo, ndenge ezaleli. Donc par rapport il y a prix ndeto le bara toujours prix eza na $150,000 à discuter. Donc sorotali qualité yanda kundenge tongami ba locataire au baza ba utokota kalamingité pas même 3 mois. Donc eza banda kwa sika ezelo mongo e uti ko tongama sika sorotali na sima romona même ba échafaudage yango wana nanu elongwete bomona na sima place to telebi na gauche na biso à côté fenêtre bomona mabaya ya échafaudage donc non ba longolité eza immeuble moro e uti ko tongama sika oyo na se ekote esilaki nde bato bakotaki likolo etikali batia carreau et puis batia ba finition ya biloko ya ba installation ya toilette ba installation ya cuisine donc ya onde ka etikalaki awa tomati likolo pona ko lakisa lisusu donc au revoir quartier ko lakisa quartier ndenge ezaleli avenir monene tolobaki yango yo oyo memi biso tina makadam. Donc soki tomati mo mke likolo to remona makadam isika ezali bomona mituka ezoleka donc biloko ba moto ezoleka maramutu eza kitoko. Donc nde na lobby prix eza $150,000 à discuter. Donc oza intéressé au bengi to visiter to négocier ba document nyonso eza sans problème. Donc maram nyonso eza bien er to tchara biloko toyebi propriétaire aza ye moko nde azoteka eloko na ye donc lupango eza na problème ata mokoti tolobi bien $150,000 à discuter revenu mensuel eza $1,100 dimension eza 11 mètres et demi sur 26 mètres et demi. Donc nde na lobaki awa toza na commune ya Nsele quartier pêcheur donc kinko les pêcheurs ils a soro kiti na arrêt kinko les likolo à pont aux yeux gauche kinko les côtés bakenda kolia maboke donc kinko les maboke côté bakenda kolia maboke nde yango babenga kinko les pêcheurs donc quartier bomoni ndenge ezali commune ezan Nsele quartier kinko les pêcheurs. Bonne chance à tout le monde.